Bonjour, bonsoir, bon après-midi à vous tous qui est là en ces moments en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers ces très belles émissions qui est présentée par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré de Diendeka. On a eu Sarabino, appelle-moi Mister Tokos Petit mais costaud Netskar dans le film en côté. Qui est dans. Des beaux remarquer que je ne suis pas à la maison, je suis toujours là avec Peggy Walungwa. On est en train de travailler parce que l'heure est grave. Donc quand je dis l'heure est grave, Marambo vraiment Ezamabé. Donc moi je ne peux pas commencer cette très belle émission sans pourtant dire merci à toute l'équipe technique qui est là aujourd'hui avec moi. Je dis merci à vous Peggy Walungwa, la personne qui est derrière la caméra. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à notre papa Jean Chiboua. Donc là, je dis encore un grand merci à tous nos fidèles abonnés de l'EcoRDC et merci à vous, la lettre E. Donc merci à vous, Sandra Mouilou de Jésus. Donc Sandra Mouilou de Jésus, la lettre S, Sandra Mouilou de Jésus, ma conseillère privée. Donc voilà, tous en akati ya commune ya Selimbao et pas eux Peter, plus que la bande en abisso, tobengaka bas enfants de la rue, enfants de la rue, autrement dit bas fazer. Na moment où tous en ango, est-ce que bana on a baza protégé? Ndenge biso ba misusu toza protéger, ndenge biso misusu toyebi que maladie ezali parce que ça la maladie moko o ils ont dérangé monde entier, c'est-à-dire adversaire moko azomonana na te na kombo ya corona. Donc coronavirus, voilà pourquoi Vinimbu avec Peggy Walungwa to sepela plus to meka otambola tozo ba master na biso et ba master na biso to solara bango bien ba master batika parler est-ce que bazana conscience basé ba que coronavirus ezo boma. Donc voilà, on est là na cité verte na commune ya Selembao et pas eux pitoyer ko tala bango. Donc voilà Peggy Walungwa, je sais pas ce qui te koki ko poussana côté ba master na biso malgré ba lobby 1 mètre hein, et au sala bien ce qui te se protéger et pour la maladie ezoboma. Donc on n'a pas le choix. Peggy Walungwa na MT sur na vendre, je sais pas. Donc voilà, je suis là avec mes amis Otobengaka enfants de la rue et tous on a pour soutenir toujours le chef de l'État par rapport à Mibeko Oyoye à Pesaki. Donc tout respecter les mesures hygiène pour nous combattre la topé comme là. Donc on n'a pas vraiment le choix. Donc merci à vous Peggy Walungwa. Ndeka bozomona na pembe nanga nazana ba master nanga et baza misatu. Donc baza misatu. Mais baza vraiment ebelé. Bango baza ba etobengaka ba fazer bana ya balabala. Et ça biso passe to meki kanisa mwa muke pona bango. Est-ce que ndenge biso to se protéger to bi ke malade ezali coronavirus? Est-ce que bango pe bazwe ba ke coronavirus ezali parce que comment na bango boye bazana ni ba cache nez et ni ba 22 tozo benga 22 ba désinfectant et voilà pourquoi to meka ki ko poussa na pembe na bango to solo là et to meka koyeba est-ce que bango pe baza conscient bazwe ba ke malade ezana kata mboka ou pas? Master Boni. Bien. Aux en direct de l'EcoRDC, batubota la biso siko na poto partout ne toza to vendre siko boy. Comme bono nani? Die. Die. Yebisa biso na die na balaba lozo sala nini? Na lukele ko alia. O lukele ko rolia. Die bongo na ndako na bino loko rolia ezala raté? Yo vandi wapi? Na masina. Na masine bongo koto na Selemba o komandeni. Na yaka ko tambola pe na bungi. O yaka ko tambola po bungi yo sa na age nini? Akomi na neva. Okomi na neva. Donc mulayo na soza na ngozaka na neva. Ya solo wana. Papa na mama bazato bakufa. Bazali. Siko die yebisa biso nano. Yo banda obunga. Olekata na TVT pour que le bangai die na bimaka na ndaku na bunga botala ngai boy na boy ba chaîne eza ebele. Yo loba te eloko te nini te. Te. Siko oliaka ndeni. Na liaka so na sengi. Oliaka so sengi. Bando bima na ndaku na bino bunga. Osali déjà combien des années donc combien de mboula combien de bonnes années oyo le libanda KD bonnes années donc osali déjà 2 ans bon soko la wapi na kana mutuka olala na mutuka mweza wapi mulikolo siko mama bino kombo yenani na bosani koma mama na obosani bokomba papa na obosani die oza terrible siko die est-ce que ozo bakeza na maladie moko ezo boma na komba coronavirus? Oyebi mais si ko yobi ke maladie eboma na komba coronavirus o se protéger ndeni bongo soma ezate mbongo somba nini ezate bagam mbongo somba ba cache nez ezate mais yo sengaka na nzela po luka mbongo olia mais tango ebike maladie eza pourquoi pas osengi na nzela boka belanga pe mbongo na somba cache nez na se protéger le roi maladie ezali ozwa mbongo ebele te bon die ngai lelo na Peggy Walungwa toza na service na bino
lelo toyeka juste pour total bino et tokaboyela bino oyo tozobenga ba cache-nez et cache-nez oyo au moins ndenga na tie yango pona sentiment te na tie yango parce que maladie ezali kombo ya maladie yango eza coronavirus wana soki ezwi yo ezowumisa te ezoboma est-ce que otala kutu TVT donc coronavirus wana soki ezwi yo ezowumisa te ezoboma coronavirus wana eza na ba symptômes nango die ba symptômes nango eza ezosala ngongo mukusa ezopesa ba fièvre makasi ozo comprendre allez soki ezwi yo bongo mona ekowumisa ote ekoboma yo alors lokola toza na posa te batu bakufa mingi toza na posa te to perdre batu ndenge lobi chef de l'État l'air est grave. Lokola l'air est grave, alors il faut se protéger parce que la santé n'a pas de prix. Biso, to préféré, to pesayo et loko oyoma. Lata yango nan. Non, lata yango nan, lata yango parce que ndengo lo babongo oza na protection te, lata yango nan, zena aider nan. Lata yango nan. La kisa. O lata ernin. Mais siko yo zongo posimba tindie. Na lata. Kasi bat bota la biso te, bato bota la biso ba mona ke o lata yango. Ba mona ke o lati yango. Sala ta lokola ndenga na sali ezala ta exemple sala yango ndenga na sali te sala yango ndenga na sali tcha bien na zolo d'accord moi ndo cheboy okomi na protection ata muta lobi pembeni na yo soka zaki na maladie wana moi ezo yo ezate et on a simbi na loboko nanga comme on a désinfectant odie okoyi kozala pesa na gi ba mbote na batu ozo comprendre opesa ne ba mbote na batu osukoli maboko te. Alors tant okende ko simbelungi na auto simbizolo okozwa directement maladie wana po ozo maladie wana te fo ozarane loko o désinfectant ozwi yango tie na maboko tia na maboko na ba tiaka désinfectant boyi na maboko na yo allez pakola voilà merci à vous Peggy Walunga au moins ngo pakoli bongo soko vous allez quand même na corona wana corona ekei corona esili maladie rozoyote. Vous comprendre, il faut sukola maboko na yo air nyonso tout dire sukola maboko te hein. Te sukola maboko te. Ta maboko no niveau ezali salité. Sukola maboko te donc depete ogende olia raboy. D'accord. Donc voilà fidèle internaute pour comprendre que baza bana ya balabala le loto tamboli kaka pona bango to me camper ko sensibiliser bango ba yeba que ezana ennemi moko oyo azo kipete ennemi azo kipe pays te parce que ezu presque na ba pays ebele le loto lobara États-Unis d'Amérique c'est le plus grand pays du monde pays oyo ezana puissance ebele mais tala le États-Unis d'Amérique nde bat bazo kufa tala le na ba Italie nde bat bazo kufa soki bango moko bazana ba matériel ya bien bazana ba hôpital ya bien bazo koka kozwa mesure te to bazo koka kozwa solution te to kisite o ekoyi ko bikisa bato bongo boni na biso na RDC aimons-nous vivants donc yango biso to na choix te to tamboli poto mona ba master na biso oyo to meka osunga bango donc na gauche nanga pe na droite nanga pe na master mo wazawana donc master bonjour. Bonjour. Yo komo nani? Beni et bongo yo na cité verte au Saladi. Hein Beni? Hein? Oyaki osani? Otambola. Oyaki otambola? Non Beni loba vérité. Bino so boyaka otambola kaka yo ndako na bino ezala. Beni. Tala ngai boy. Yo ndako na bino ezala. Ndako na biso eza. Masangambila. Na Masangambila mais eza tout près place ngana fandaka. Yo za na Masangambila ngana za na belle heure. Et bongo tika ndako pona nyobi malibanda babengana yo? Et bon on et l'oroté le vérité aux solutions peut-être pas de la biso bazana pour ça aider au béni ba la biso bazana pour ça ba sunga au béni ba yeba pourquoi bima na balabala le vérité bima na balabala pour nani hein béni bima na balabala pourquoi béni le ko obi papa bengana yo bon olingo ba papa bengana pourquoi oza posa lisungi te mais oza posa lisungi ozolo bata so oza posa lisungi oloba bat ba la biso ba mama bazali ba papa bazali ba ya bazali autant mususu baza pe na posa osunga beni o banda ko ezali baza pe na posa tant mususu bazwa beni akende ko vanda yebisa biso lelo obima na ndako pourquoi papa to mama ba bengana yo mutabengana te bongo bima na balabala ponani
Ngamoko. Yo mo kaka. Oyaki olukani na balabala. Donc yo tiki na onda kuna bino, otiki na ombetu, otiki na TV, otiki na nyonso yo bimaka na balabala, c'est ça non? Hein? Bongo, o se pena na vie libanda. Mais yo se pena na vie libanda te beni. O suki na classe nini? Otanga? Oza na classe nini? Na wana tanga. Obanda otanga? Persévérance. Persévérance na classe nini? 4. 4e. Oza bandeko? Yo za boza combien na libota na bino nde papa na mama boti bino? 7 personnes. Boza 7. Yo za mwana liboso? Ya mibale. Yo za mwana mibale. Oza âge nini? 12 ans. 12 ans. Et bon beni yo na 12 ans. Kaka dans les pamba boy mwana ya 12 ans. Obimi na ondaku elo côté nité. Aux autres vont normal les agin ndokité. Elo oté. Bon, si ko soza na posa batu basunga na ministre ondo vandi ya beni. Bat ba otalo na monde entier partout bisika peju batu. Oko yebisa batu ni ba otala osiko. Hein? Beni. Yo za posa lisungite. Mais aux gens les soigner le bas aux autres na batu basa la onini ba papa ba otala na ba maman ba otala ba ko la onini. Pasunga yo. Beni. Yo ba osunga yo elo mana balabala oyebite. Beni, est-ce que ebike eza na maladie moko eza ezo régner na comme corona? Oui. Oyebike ezo boma. Nayebi. Po eboma yo te to ezo ote o sala ndeni. Il faut ouais, relata. Il faut qu'on se protège. Alors, pour coronavirus, on est béni, on se protéger. Au monde, on a tchebo na zolo nanga, na zana kashne. Et bombi munoko nanga, et bombi zolo nanga. Dans des noms solano béni, à tous na corona na virus. Moi, ezwanga, ezate. Ce qui na symbio ndenge na symbio boy na nzoto na yo, soza ki na corona na virus. Na c'est là désinfecta o eza bartigel. Na c'est ma beaucoup nanga. Au monde qui corona tout. Et kozana nango tepa nanga. Voilà pourquoi biso lelo ngai vinimbu avec Peggy Walungwa à la complicité de notre patron JTT et to sepela ki to yota la bino pour que to meka kopé sabino ata ba kashne oyo zo kashne oyo za pona yo. Allez, c'est protéger na mona ndengo c'est protéger. D'accord Béni. Allez, Zosiko Bartigel Oyo. Allez, pangusa na maboko na yo. D'accord. Ndengo sali boye, salaka ngo air nyonso tu. Osukoli maboko na ona savon. Air nyonso tu dans chaque jour sala ngo ta 10 fois, ta 20 fois sala ngo sukola maboko na ona savon, soko bimaki ozongi, otie cache na o ngala banda oleka, na banda oleka nde na lekara na solo na ba massa na bino misusu ba maïs, na solo na bande ko misusu parce que ce tolongo a na bino tozo kende ko mona bango. Sala ngo bongo okomona ke okoumela parce que eza na mutu moko te sikoyo pa koki ko linga santé na yo to pe vie na yo lokola yo moko. Te okani? Il faut vraiment qu'on se protège et on s'ala bien. Donc voilà, un grand merci à tous nos fidèles internautes qui est là vraiment en train de nous regarder. Ça fait quand même mal, hein? Ça fait quand même mal, voilà. Et Nzambenda Ebi, Moussa Nabiso Yango. C'est-à-dire on n'est pas toujours obligé de faire Nandaku. Voilà pourquoi tu es pour que tu me sauver ma vie, ma master nabiso, ma petit nabiso, ma ndeko nabiso, ou bazana balabala to benga kaba enfant de la rue. Donc ba o bomoni awa, ezaba o bomoni awa. Mais après awa tout ce que kende ko kutana pe na bande ko misusu ba master misusu baza pe kaka bana ya balabala parce que les loto tamboli kaka be na service na bango to meka ko sunga bango parce que ne baza même awa tant misusu banda tongo elo rolia ba liete. Nde toza awa toza na devoir to pesi bango ba cache-nez to pesi bango ba désinfectant to lier si bango et se sentir quand même à l'aise, se sentir que baza pe bana affection pe ezali to bois ki sa bango te parce que même la Bible nous dit que aimez-vous les uns les autres, ça dure tolingana. Hein, tolingana et ko sala moi bien. Peggy nazo mona kamuke suka la za mpanzi na ngai awa. Na ebité to me go yo ya za ba sourire trop. Master boni. Bien. Yo za courage ko le ba yano hein. Comment on a dit? Jérôme, on a cité vers toi, Lucanine. Le bama makasi. Oh, le kelo bogeli anda. Yonda kuna bineza.
biso kota 7 Kota 7 wana côté ni. so leki masambila poke So leki masanga mbila. Jérôme yo zana âge nini? nga na 10 ans Ozana 10 ans. Et bon Jérôme yo le kelo robo ko lio na ndako. Papa zate mama zate. papa kufa Papa kufa. Et bon maman. mama zali Maman zali te karanini. lote Boza combien? biso za 4 Boza 4 yo za moi na combien? ya mibale Yami balé. Ah, ça fait mal hein. Jérôme, yo tanga raté. Pona nini? na ndani otanga soka na 3e Bando tango suka na 3e. Jérôme, est-ce que kolo ba makasi parce que bato bazava na ba yoka kama miozolo ba esalinga déjà passé. Hein, esalinga déjà passé. Jérôme bando bimi na balabala. Oli combien de bonne année? nga nga zeka bona ne moko Oli ka bonne année moko. Mais Jérôme, yo okanisaka tate ke olu kozonga no tandaku. Oli kanisone za raté? nga nazonga ndako Ozonga do yo la na ndako. Oza sûr que soto ke pa na bino Jérôme ba la na ndako. Oza pena sûr. Boko mama nani? masita Mama Sita. Est-ce que bino ne so 4 wana Mama Sita te karaté Jérôme. Bolia randeni. nga ngani se nga pona sala na nga siga jipo nde makambo eza aya na sala te lelo nde nayaki na basiga jipo yaki esala soko bato baza te yango nabomaki na ye Sira jango yo sala ko sala yango wapi Jérôme? nga nasala kote masangba kuna mati kote babirwana ezala sikoyo mpo osala sirage wana soki neti moto mosusu aza na mposa alongola yo na sirage wana apesa yo mosala mosusu Jérôme osala ndeti mosala nini? nga ata te nakoki oteka mai ata mécanique yoki osala okoki oteka mai ata mécanique mpo kosala ça veut dire na bato na bamaster otuna soli na bango master oyo ashokinga makasi mpe atushinga makasi eza Jérôme. Jérôme soki nakabeli yo mbongo ndenge oza wana oza sire ke ozonga ndako ya solo wana? Est-ce que tango bimaka mpe na ntongo na ndako mpo ya cité verte oyo osala cirage okutanaka mpe na badifficulté bamikakatano okutanaka nango mpe? nga vana bima ndako nasambelaka osambelaka. Ah Jérôme, ça fait mal. Ça fait vraiment mal de voir un petit garçon de 10 ans. Il est en train de se débrouiller pour que aller sa maman na aller sa na ba frère na papa akufa. Donc c'est vraiment un garçon courageux, c'est vraiment un garçon à féliciter. Il s'appelle au nom de Jérôme. C'est que Jérôme ce qui va te balinga mona yo ba sunga yo ba to ba ko sala ndemba ko zonde. nga poso nde babari zongi nayaka na chaque jour Bon ndenge lokola babari eza te sikoyo tozonde so toza mposa tokabela ba eloko tosala ndenge nga ata aso nalingi na ye wana nde fo na ye nasali baserage kuna apres na ye awa ebongo yo mpe oza mwana ya liboso to ya mibale? Ya mibale. Sikoyo bafrère na yo misusu to bandeko no misusu wana bakoza na baage nini? yana biso moko yana biso mokola na 13 ans oyo mosusu wana awa aza ya 5 ans na obi ya Jérôme so bandeko ya papa to ya mama bakipaka bino te? bon bango bakipaka biso mais bon bayaka nde te me bakipaka bino me bayaka nde te c'est ça mama nde moto ekendaka kuna mo eloko kolia emonanaka nango ezangaka te mais yo sikoyo olukaka mbongo mpona nini ntango mo eloko kolia emonana Jérôme yo olukaka mbongo pourquoi? kombo mpe nabwakisa karte napesa mama aluka eloko teka voilà ça fait mal hein? Voilà Jérôme c'est bon est-ce que biki corona eza biki corona ezoboma mais nde ni oza kose protéger te? nga nalinga nde nasomba eloko bakanga na zolo olinga osomba eloko bakanga na zolo ntango yo oza na mposa osomba eloko bakanga na zolo mais tala ndeko na yo kuna anéglige eloko bakanga na zolo asine maboko est ce que okoyebisa ye ke corona ezoboma? ye mode ayebi ayebi siko mpona ose protéger mpo corona eboma o tokoki kosala ndeni? nga bafo nasomba baga oyo balata maboni ne balataka bon Jérôme na place yo luka moyo somba eloko wana nga napesi yo eloko yango yango oyo babenga yango cache-nez lata yango désinfectant eza wapi? lata yango d'accord omoi ndenge olati bongo allez oyo kombo nango ezali désinfectant donc oyo eza désinfectant tia na maboko allez sukola maboko na yo omoni atanga na ndenge napesi yo boye yo moko osalaka yango chaque jour
sukola ramaboro na un savon et qu'on protéger parce que on dit que la santé n'a pas de prix. So yo mo milingite mutum sus mo linga yo ezate donc mutum sus linga vina yo lokola yo moko azate dans nzamba sunga biso nyonso ekozala bien donc tobo ça na raté le rôle la couronne zo boma hein Jérôme to sukola ramaboko to zala propre au mona ke eko sala biso bien donc un grand merci na bande retour bazota la biso partout dans le monde entier et merci à vous Sandra Mouilou de Jésus donc Nzambe a batela yo batutu bolinga rabiso hein bo s'abonner toujours massivement à Eco RDC to comprendre que l'air est grave. Nous avons toujours pour nous soutenir action chef de l'État parce qu'on est toujours à l'état d'urgence. Nous avons un confinement pour que tout se protège, tout mi batte là. Il faut que y aura plus lisanga, il faut que y aura plus contact direct. Il faut que y aura plus bisous parce que vie est au bain. Donc avant Nzamba batela yo moromi batela donc voilà pourquoi nga nazana ba master nanga peu importe niveau maladie peu importe nengeni menga na toujours na ba master to salara be musala donc merci aussi à vous Peggy Walungwa merci na batutu bolinga biso et après awa tozo tambola toujours parce que le toza na service ya ba master ça dit faut sensibiliser ba master ba yeba pe keza na maladie moko eza na monde entier. Pas seulement dans RDC, mais dans le monde entier, où ils ont un coronavirus. Assassin, un ennemi invisible. Donc voilà, merci. On se retrouve après. Merci Peggy Olunga. C'est ça. Yo enseño, donc On va qu'il sauter Jérôme. Foufou, c'est l'autre. Yaya, vous avez clair de tout le week-end. On peut vous dire, tiens, le sur le bon route. Le bac est au chantier, le bac est l'autre. On s'est perdu. C'est la thé, pessaye, c'est les diplômes. C'est vrai, c'est côté foufou. Et allez à l'osso, foufou on a lié en tana musuni wana. Oui, facilité quand tâche. Est-ce que aussi ça on aussi ça. Tu vas actif foufou aussi ça. Baba ça, c'est là. Bati ba changer le bati la bati foufou mbala moko. Ah, peut être. C'est ça, ouais. La longue ligne ça, hein? La chilo fout papa, sauf si c'est le sol les fout. Ah bien, on tourne là. Et ça va. Bon appétit. Tobo Sanara, Témé la Souboula, parce que Corona et Zobuma. Ceux qui ont se protégé, nous avons battu la yo à Zati. C'est au Kani, à chaque temps,
faut que sukola maboko ata 20 fois par jour. Sukola maboko on a savon munganga, n'importe quel savon il faut savon antiseptique. Sukola maboko pour se protéger na ba cache-nez et ça la biso bien. Tous en assassin mon quoi l'équipe assassin tout. Tous en ennemi mon quoi l'équipe ennemi tout. Ou azomona na kaza invisible. Comme on est corona. Alors, voilà pourquoi les autres se décident tous en abino ba master nga pour te benga ba phase. Peut-être bozoye ba ke corona isa mais bozana ba capacité de se protéger. Voilà pourquoi air tout bozana ba cache-nez. On peut sabino ba désinfectant, bosukola maboko et ça la bien. Tu vois kani? Isso vai voltar. Uma coisa é que o nem para falar sobre os dias do que vem sumar. Daí tu não sei que matar. Uma bomba do abandono cai. Vamos supor bomba do cabão. Aí vai uma na base que hoje. Kapala bango. Mobala mama bango do lulu. Aí ni awana kisasa abandono me basima. Adisora basima. Moi c'est ton mobile. Amo mobile. O do me kuna butine ya mobile. Donc, ce que papa mama yé, mobile mama mama yé ah, bah il était cassé mal avec ça. ABC, yo tika ah, on a que tika wasima personne dans la vie. Il est pas tika tika wasima yé au jour. ABC, témoin là c'est aux oies libendo beta pine pour kangama. Bon bah maintenant, bah il tombe beta. Bah l'équipe avec. Ah, oh. Tika na vie. Bah t'as vu bah regarder ma week-end c'est verte. Après c'est moi parce que au coup t'as la babi tout carrément les alawana ok. Et qu'on a peur. Et toi ça doit moi tu dois jouer à ça la bonne chose. Donc on va faire un bail pour bien pour accueillir sika pour passer les pour message pour continuer on se m'a pas passer nous la bon fort il y a chose grave à le bazar na 9 ans na moulaï na yé mais aïe bien pas na bango alors bien aïe bien pas na bango té na 9 ala 9 ans de l'hôpital yé alobi papa na bango akufa mais yé mtale saka ndaku na bango asala msandi asengaka salaka cirage même pas ça la cirage Oui. bon on n'a pas le choix donc c'est la vie c'est toujours comme ça soin d'amba précieux grâce à la vie il faut partager avec donc c'est ça secret à réussite na vie à battre les affaires sur aux pesa bande boboye la main qui donne c'est la main qui reçoit réussite à malamu na vie ça donc voilà ye moulay lo ba tondi te ye moulay samba mon so aussi bon la première année oui bango kutu na zuba mo sika na zana ba o déjà na tikela ba biloko chaque mois bon ba yara tout parce que je me suis pas maman va construire un biloko parce que plus c'est un bon côté tiens la biloko avec maman a timbe na tiens un biloko na pesa un biloko bango na zuba ngo to lelo na zana ba o déjà na tu parles nga déjà bango ba yebi bango so bo l'exona molé oui papa bo ça va te onge Tous les associations, tous les chaînes internationales, la Combo Eco RDC, tous sont les filles mères, enfants de la rue, femmes vives, tout. Donc voilà. Tous en place à la thé, tous en collaboration avec ONG, la Fondation des Bélés, donc vie n'abisso au consacré à mon abandon. Donc voilà quoi, c'est un peu ça. Dieu Foufoune. Oh, monsieur Nézé. Monsieur Nézé. Il y a rien aussi. Allez, je sais pas. Bon, il y a un moulay. Samba tu es. Oui, il y a Samba tu es. Samba. Il y a un peu papa. Ana donc il y a un beaucoup de il y a le besoin d'un neva donc il y a on a 600 dés. Il y a bien des gosses. Il y a pardon. Il y a d'autres. Bon appétit, Jérôme.
Ton dit Boulene. Yaoulia. Samba Golia. Moi, mon nom n'est pas partage pour les voix. Les appels Yamalembe. Yamalembe. Samba. Chemin Mamou. Yaya, vous connaissez la chemise. Oh, elle a des chemises. Oh, elle a des chemises à bon pousser. Non. Il y a beaucoup de couleurs. Pardon? Couleurs. Bon, exemple, dans les beaux soutiens, je vais faire. C'est le plus beau pour lire à fort. Tous les cas, il y a un bon bon. Qui bouille, tout ça, il y a l'eau, mon corps, il faut balayer. Yo le dit comme bon on a ni ben dame tu es une femme pour na bana ba comme boy les ala dire quoi C'est là le combat. pour na bana ba comme boy c'est dire quoi et ça va construire c'est monsieur la divorce monsieur la famille monsieur la parents sur ba coufi oui et ça beau yo bota na bota na ba mi balé étant qu'une mère étant qu'une maman quel est ton apport à l'égard il y a ma maman là-bas. Donc, un petit conseil nous pour couper ça, ma maman là-bas. Oh, bah, c'est là-bas, et ça bien été. Voilà, bah, pour ta rabana, bah, ça va finir à l'autre. Pour ce que les mbis, on doit comme l'intervention. Le rôle va dire, bah, au robot, bah, on a beau traiter un sentiment. Pour ta la conditionner aux animaux. Pour rose à bala misa tout, ni balo tout est bien, le bébé ça bien. Que la fesse base à la bonne. Bah tu me suis pas le cabana bah ok la bangomba, tu sais bah on ça bana té. Nous sommes opportunité pour il faut. Oh le bakobo on a déjà depuis longtemps. On sait que vous y avez nous moment. Oui, mon abango. Mais quand même Golia surtout yéni na yebi. Samba. Comment est Samba? Ah vous l'avez été papa. Ça te fait comment quand tu le vois souvent? Et ça, on est là-bas. Et ça, là, on a pas de jour au moment où il y a tiens, le bon bilot, puis ça va un bon moté. Nathalie, tu me suis à boire à bilot. Oh, le quand même, moi, la terre qui s'est là parce que la terre va s'en avoir opportunité. Parce que ça, là, on a pas sur le moment où on est dans tel mon gars. Pour y péter mon bilot, pourquoi pas au 500 tant que maman l'a montré ma maman? Papa, pour bien le billet, il y a qu'à. Il y a un billet, tu as ça. Au moins, la pétale qui vit dans une pub dans une ligne, merci, mon équipe. Mais par contre, la monnaie à bon, tu vas se mettre au cap, tu vas la voir. Qui a pas aussi dans le monde à 50, il y a pas de coronavirus, tu sais? Oui, non, oui. Yo, mon corps s'est protégé pour le coronavirus. C'est la protège normale. Oui, d'ailleurs, je suis comme un bon corps. Attends la journée 10 fois. Ici, quand c'est le tété, on le verra bon. Mais tout le monde est aux appels dans le cache. Nazaki na na Moscou. Bato côté belé awa kolia. Mutu musupa ko yaza na coronavirus na yende ko servir le père contaminé yo. Oui, et ça bon, Nazaki na mais au moins tété ka bon a déposé. Je suis ma faute comme ça. Sur le salon bongo, ils ont bien pour la vie. Et ça, nous sommes tous les vie pour les cailloux. Donc, photo, c'est protéger la cause, on a des désinfectants, pour se voir ma boue, 200 000 fois la journée. Il faut respecter la distance, il y a 1 mètre. Pas trop des embrassements, pas trop des contacts directs.
tu vois, il faut qu'on évite et pour ça là, pensa bien. Est-ce que aux a quelque chose, ton message moi qu'on lancer dans le gouvernement congolais aux Otalabiso par rapport au confinement, par rapport au bilo qu'on est est-ce que tu peux lancer aussi un petit message dans le gouvernement autant que maman aller voir parce que besoin déclarer que bilo est comme cher, nini besoin técater mambo belé, mais est-ce que tu peux dire quelque chose? D'accord, mutoko yosu na bilo ko bise mso a plan 1500 comme 1500. Mais bilo ko mat, le somba ça ka sim de somba ngo 27 000 francs mais tu comme droit comme 45 000. Na tu suis 45 000, je suis tekili mu de boule fou mso 6 7 500 déclaré. Pour le monde 300 mais na olo barake ba kitse bilo ko ceux qui bloquent ça au matin, moi je suis allé à la manière de des pour le gars, je suis à mi-frère, zate au sandini. Alors je m'attends li panalia. Mais et le retire à poids, il va biloko li petit et l'autre na le. Na le bakaka. Na le vendre timi pour les dollars quoi. C'est bon moi. Dollars ils ont moins. Ce dollar petit bleu pesa ni. Mais on vit des problèmes là. Bon c'est comme pour la part gouverner on est envie de tout faire 14 jours n'a pas. Yo c'est on fait 14 jours, bon, si tu as une provision, tu es sous quand même. On met que malade, il y a tu as malade, oui, c'est ça pour moi. Oui, si vous avez 6 jours, il y a vivre en délai. Vous avez la possibilité, vous avez la possibilité. Bon, on va y aller autour du jour. Sur le lozu au lieu, sur le lozu kakabongo. Parce que nous allons tirer la bateau, combien de jours? 10 semaines, 14 jours, de vivre en délai. Comment un restaurant aux amis? Et ça, restaurant Marc Sinizulu. Vous êtes dans la 13e rue, entrée à Papa Sow là. Vous avez 2 personnes, après ça vous êtes partout. Faut pas se moter de naissance. Tu n'avais pas connaissance. Bon, na kompe sa moté, na vie na ngai. Kilo, bienvenue. Na kompe sa moté. La grande sœur na Tania, Kana, na Sulkawa. Merci, voilà. Tous ceux qui n'ont pas master, Bisso master. Siko, ça va non? Qui m'ezali? Tolier non? Restaurant Marc Sinizulu. Siko Totondi non? Totondi non? Tout ce que tu as dit, c'est bien nini pour la mambo etali corona. Tout ce que la mambo, tout se protéger na cache hein? Parce que corona ils ont beau, ils ont ça la aventure te bon petit. Corona ils ont beau ils ont ça la aventure te. Ça va? Tout ça la aventure te vie ils ont mon corps. Ok? Allez. Ngai na oyo tala bino lisusu. Na oyo mona bino parce que ba maïs, ba duvine, ba tutu, ba ebinga. Na ya rata msusu na moi moko na ya 2 fois. To 3 fois. Na oyo tala bino to beta lisu masolo. La prochaine fois oyo azana poso za encadrer ndenge tozo alpha. To rejoindre pe à revivre pe. Et ça la pe bien. Yo za photo ba sombeloni. Yo la ndiga vélo nde ba sombela alpha vélo. Yo za bosani. Na kanse boza tana ba posa bulo ba bazongisa bino ba classe. Ba encadrer bino bolo on a vie à balabala. Mais apparemment boza toujours na ba idée à balabala. Apparemment bomi kimena banda ko bino. Moi je le fais parce que j'ai un cœur. On a mis ça déjà au salambo. Mais ça va te traiter nous comme bandoki. Mais ça va te pour s'entendre pas la minute. Faut bon changer un peu façon et revivre ça la bino bien master na ngai. Bon il pas mère, tout le monde là, moi tout chez mère, moi damal on a ndenga bien. Mère tienne bino bodame. Tu es pas au lingara. Tu es ça, bon, devant la caméra, mais on va pas ça. Maintenant, on peut pas ça. Ce gars, on l'ingara. Tu peux ça, t'as bino. Bon, tu as ce qu'on va désinfecter. Et ça là, bien. Tout il faut pas pour la désinfectant fort.
Ça m'a pas roulé, tiens, ouais, ça va. Et on fait. Ah non, moi, bien sûr, il m'a fait moi bien. Autant que ça va, moi, bien. Yo so ba pèse charge na bango zama. C'est la possibilité non. Ça na mbongo ba bo e non so bon. Yo bota. Na botité. Botité. Tu es tant que moi si. Est-ce que tu le bota? Et ça li onde ni tango. Et ça la onde ni tango mona bango. Parce que s'il faut le bana ba maman ba boire bana bo. Oui, bien l'autre ni yo ça mona moi. Eh pitié. Donc ndenga mona, ko ba kimando bango. Bango mo quoi. Oh, moi je peux pas comprendre du bango, il moi il pour aller via baba, les trois akia. Oh, pas contre sur la cité. Ba je pas bien OK, tina force avec deux ici à Oso. Ba mon ba boya là-bas. Papa m'a osé aller à Bakim. Les trois ba ndoli pa na do ya. Kevin Obini Akimi. Kevin Akimi. Donc tant de vie pendant deux ici, moi on va ben Luka Kaye. Vous avez contact na maman bango. Maman on a la matade. Donc il y a habité ton Lukaye. To tambola ku te matade mo. Oui, ça va pour monter ça là que azana avec une moitié en comme matade. Ce qu'on doit Luka va doit penser mon bon oiseau. Parce que t'es mal de côté l'esprit bala esprit wana. Avant de venir sur normal. Moi des aki. Ce que comment qui peut oiseau pour pas parents non mon pas si tu te sais là qu'un effort, to 5 simbongo. Donc mon aki tu appelles la relation va voyager avec les Indiens, tout le monde qui te tire dans mutuka. Donc c'est que ceux qui se paient quoi RDC to bilo to que ne matadi to que ta la pe bana balaba na matadi c'est que to ya bo son biso na ba relation na ba transport ou comment je sais pas. Ils a bon non? Et quoi que ça bongo qui a besoin de charge vraiment. Puis va me maquiller beaucoup. Ba komi pe na nzela bon ce question na mboka ni ngwa to piste 5 bongo. Le simbi c'est ce que na mboka na aujourd'hui transport matadi. Le moteur aussi transforme tête à commis à benga yo ma fille na commis na na maman que tout comme ça il se une passer là c'est que vraiment le zone bon vieux à la cam moi comme maîtresse ça fait mon salarié moi mon colo déjà mon je suis ça fait moi mon bal 14 ans ce mon mbinga oh téléphone mobile pinza mais c'est pour bon ça fille na yo ça pour même ça fille le le mais ça ka yo moko tout le monde va la caméra combien maman au monnaie on dit bon biloko. Pour le moment, la caméra. Merci à vous tous qui est là, à vous tous qui étaient vraiment concentrés en train de me regarder là où vous êtes, à travers de différents pays. Je ne sais pas à l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Je vous dis bonsoir, bonjour encore et puis bon après-midi. Donc c'était bien moi votre humble serviteur Fini Bouya, l'inspiré de Dieu, comme je vous dis à chaque temps. Donc voilà, c'était pas vraiment facile pour moi d'être ensemble avec nos frères, les enfants de Larry, Autobenga mais avec Dieu tout est possible. Et voilà aujourd'hui, je viens d'être avec eux. Voilà, il expliquer pourquoi Bima na balabala. Biso, il est important, ils allaient rater cacher, tout expliquer vraiment que le coronavirus est au moment. Ça dure, c'était pas vraiment facile. Tant que si on a une opportunité de se protéger, Tony Kamaboko, Tony Baté là, parce que l'air est grave. Quand on dit l'air est grave, donc l'air est grave. Et voilà pourquoi Vinimbu avec Peggy Walunga qui est derrière la caméra, la complicité de notre patron, il s'appelle Papa Jean Chibobois. Tout ce pays est plus couvert pour tout. Dans le cadre, il y a commune, il y a Séléma, précisément dans la cité verte. Tout le monde a un master dans tout le monde a un master dans Bango. Et tout le monde a expliqué Bango comment est-ce que vous pouvez respecter les mesures d'hygiène pour que bien libéla parce qu'on a un assassin invisible, un assassin au monde matin à Congo coronavirus. Tout le monde a les États-Unis, tout le monde a l'Italie, tout le monde a presque pays bon nabiso RDC, la République démocratique du Congo. Donc voilà, tous ces confinés dans le palais, Tomi Batela, pour que maladie soit sautée. Avant Zamba Batela, Yomoko Mi Batela. Donc voilà. Et quand moi je dis un grand merci, à Batutu Bolina Rabiso, Batutu Soutien Rabiso, numéro Nabiso Zana. Yom, tout le monde est en place, Moroba, Bafazer, Bazali, Bazolo Sungi, Batu contacter Biso, Benga Biso, Numéro affiché dans la télévision. Touya, Solana Bango, Touroza Bango, Touropé Sabango, Place Movanda, Touropé Sabango, Bilo Rolia, parce que Papa Chanchibou est là. Voilà, je dis encore un grand merci à Madame Gina, maman présidente de l'association Mouni Nakati Amboka. En tout cas, je vous dis merci. Je dis aussi merci à Salon Roger et Samba dans los Andes. Pourquoi pas de dire encore un grand merci à ma fanatique tout Bolinga Rabisto. Et vous s'abonner massivement à l'éco RDC. Je dis un grand merci à ma conseillère privée, la lettre S, c'est Sandra Mouille de Jésus. En tout cas, merci. Et Junior Madidi, en tout cas, merci. Un grand merci encore une fois de plus à Cédric Bakambo.
Cédric Bakambo, merci pour la cotisation, merci pour la aide na bana mboka, merci à vous Fadi Poupa, merci à Fabrigas Maestro pour la aide na Maramutu Borosala en tout cas Nzambe abattre la bino. Merci aussi à chef de l'État, président Félix. En tout cas Nzambe a Zala Nabino, on se retrouve à la prochaine. Merci. Bye bye.